Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Napesi bakombata nyonso mbote, napesi pe bandeko nyonso ya bakongolais nyonso pa iboze na pelo mbote. Kofi a mérité fo abeta boloko. Fo abeta boloko a mérité yango. Effraction ezali effraction. Soko koi na mbeba l'État fo akanga yo. Ezate po azali Kofi azali musicien. Lokola a commettre crime. Ezali consommer azali mutu fo aleka na tribunal basambisa ye lokola pepe nyonso congolais ndenge bakangaka ye. Nasiri bandeko ebele bovandi na poto bozala matalité mingi ya baafricain fo bolongola matalité wana ya baafricain awa na mboka poto boyebi yango ezali mboka ya loi. Même mwana président asali mbeba bakokanga ye. Même président asali mbeba tangu mandane kosila bakolandela ye na justice, bakokanga ye na justice, bakosambisa ye. Bandeko Congo eko yango na bako balabino Congo ekolinga Congo ezali ko le kunde ezali ko la zamba ezali ko mboka ezali na loi te. Mboka esengeza la loi. Même pays est occupé par les Rwandais. Occupation, mais Kofi faut azwambano na ye. Pour commettre crime lokola batu nyonso oyo bakangaka na Congo. Ye aleki mutu moko te, azala niveau ya koleka ba peuple congolais te, bandeko boza na diaspora. Bovanda na poto botika sentiment au boza nango. Kofi pe ndenge azali wana boyebi yango bien. Azali pe kolabo. Azali muto oyo bako soutenir occupation oyo eza na Congo. Zakari azali kolabo. Toyebi Zakari aza kolabo. Mais eloko Zakari asali azala raison na ye ya koloba Kofi faut que la justice. Tout le monde a bandeko bozali ya ba combattant na ba diaspora on te voit dans la poto. Les gens qui va refouler yo zali diaspora, ba refouler zali combattant. Tant yo comme na report wala ba kotika yo te directement ba ko kanga yo ba ko bomba yo na prison na bango ya sécurité ba bani ko torturer yo. Bon Kofi aza nani? Kofi azali loko moko te, loi ya mboka esengeli esala ndengo wana. Mbutu abuki mibeko ya mbula matadi esengeli l'État akanga ye. Lokola loi ezala mboka wana te, pays est occupé par le Rwandais. Mais lokola Zakari Wabaso azali na kolabo, mais alobi mutu wana faut bakanga ye parce que a commettre crime. A commettre des crimes. A commettre crime na Kenya. Le coup là baso bisa dire ba refouler auto, ba refouler na kata kid et ne ba refouler ye. Tant ya comme na report, il fallait ba saisir ye, ba kangaye, ba tendre ye, ba sale procès verbal, ba yoka ye na crime o ya salaki. Soki ko kende prison. Oko kangaye, l'État ne a kozwa droit na code pénal. Parce que na code pénal ya Congo, même pays est occupé par les Rwandais, na code pénal à Congo, Kofi a mérité, faut ba kangaye, ba tche ba kraka. Yé koutaza la chance, pour ceux qui sont dans la deuxième république, n'enga zalaki wana, n'enga lati costume wana, na manette, alingere ala tayamote. Tolungato memaye aina zora bila mambo ya normal alati toche poro maluti toche poro na kraka na ye tini na kote na kata vati wana
azana droit même à son téléphone té même na poto boye bien awa soki mbila kanyo police kanyo ozana droit à son téléphone pas poto le téléphone boye bien boza la sentimenté pour les lots sont libérés Congo pour Congo c'est Koundé na minute pour ça l'occupation tant on libérer Congo et Koundé aussi là et trois de donc Koundé wana aussi la justice est pour la mutu nyonso justice est pour la mutu nyonso soko buki biboko ba okanga yo même na beta on a dit soda na ko sala pe na niveau na ko sala soki na buki pe bibeko l'état abana ko kanga pe ngai atini ngai pe na kena auditorat militaire na ke ko sala pe prison na ndolo kaka ba misa na ngai propre de travailler na bango balongola ngai bot balongoli ngai cordelette balongoli ngai béret balongoli ngai grade bake kotyanga na cachot jusque basenga procès verbal batindi nga na auditorat tyanga na prison mpo na kopesa nga punition Kofi ninga zelo a mérité faut akende prison lokola mutu nyonso mboka eza na loi bomonaki awa Michael Jackson bakangaka ye batiaka ye bakeraka bayelaka ye ntango ye aviolaki mwana moke asaki viole l'état amérique ekangaki ye botika biloko ya sentiment wana bino bakongolais yango wana mboka na biso eza kokende mboka na biso eza kokende par mboka na biso eza kokende pa barwandais parce que botika sentiment oyo bino boza nango Kofi a mérité ya kolia mbala soki ezaki na ntango ya deuxième république Kofi aza mutu akozwa 6 mois ya prison ferme ake kolia vungule ndenge bato nyonso baliaka vungule parce que ezali loi ya mboka lokola pays eza occupé yango wana moni bakosaka na mboka wana yango wana aza kotya makelele akosala ndenge aningi nakomona banyanga kata mosusu boza koleka kosala babande video mpo na kosoutenir Kofi boza babole na mitu na bino yasali bovana na poto onire bovana na kasangulu onire bebi walwa te ala bakangaka bino na polisi ti ala polisi wakangi yo okobeta lobwako na yo parce que okomete crime na yo Kofi akomete crime botika koleka bavideo boza kokisa bakongolais soni na bapays étranger camerounais baivoirien banigérien bakenya batanzanie bapays nyonso batangi wana ntango omona bino bakongolais boza koleka boza kointervenir mutu abuki mibeko abeti mwana mwasi l'état kanga ye beaucoup mosa d'intervention pas question soki baokanga Kofi ferme même 3 mois même 2 mois ferme bakanga ye pour commettre crime botika bozo bala bino na kata Facebook bobunyela Congo ezali occupé par les Rwandais biloko Kofi wana eza distraction pour rien vie eza ya Kofi ya ye moko mbongo oyo ya kosala eza mpona bapara na ye na famille na ye eza mpona peuple congolais te ingeta